Oui, bandeko balandi ya toko mwa binenge to mesna ko kutana biso na bino esengo eza nga komona bino nyoso tu bandimi ya toko mwapi miko euti kolekawa to landaki biso nyoso nzela itando kie na tele Zaire bolandaki ndenge nini mokonza mboka asalaki bongo message babenga ngo message pour la nation congolaise message pour les Congolais nyoso alobi que nous sommes en guerre contre le Rwanda le pays est menacé alors nako senga na ba Congolais nyoso tout ça bloc contre l'état Moïni c'est l'état nini l'état rwandais oko bunisa bana mboka eko boma ba Congolais butube moi yango ba Congolais fo tala botambola boloba bobelela omoni ndoki belela lelo yo mokolo ya samedi bulandeki bongo ACR action commune pour la République parti cher ya capable ndeko Eliezer atambolaki pour la kolobake non na M23 toujours ko soutenir FARDC armée na biso ya Congo to keneki kunati na ambassade des États-Unis kotika memo na biso mokolo lelo lundi eza bongo tour ya mama Kipendano diaconesse princesse Adèle Kaina Maïna a ça qui marche ya ba chrétien a bien ça ba chrétien nyonso ya mboka Congo ba tambolaki marche ya kafu pour na soutenir toujours nini ba institution FARDC na mokonzi ya mboka Congo na yebisa ki bino ba congolais ero makila fe gangaka tozo mona na état oyo mboka na biso ba difficulté ba passe o mboka na biso traverser ba congolais ni ba ko telema ba ko soutenir mboka na biso Congo ba ko soutenir l'état congolais ba ko soutenir ma pinga na biso mama mikolo uti koleka asalisa ki meeting religieux ya kafu zepne na martyr a bengse ba confession religieuse nya surtout kuna na martyr yende mozalisi ya makanisi ya kosalisa ba chrétien boya to sangana pona mboka na biso Congo to bunda pona mboka na biso Congo to tika ba discussion inutile bikambo ezanga tina to bunda pona mboka na biso Congo ba chrétien ba sangana kuna na martyr ezaki plein sangana te awa ale bazo continuer mission na ye mokolo lelo lundi boko mona ba image yemoko sur le terrain atiki bureau climatisé et point de départ il y a les bosso point de chute point de départ les bosso qui gare centrale Nations Unies yami balé Sosimat Nations Unies yami Satou martyr Nations Unies 4e église centenaire ya mboka Congo ti na Nations Unies to bandaki wana toujours triomphal toujours uleri beti na Nations Unies peut pas être déposer même na biso mais comme na biso na Nations Unies au moins ba congolais bazaki muke stressé ba congolais de père et de mère comme on a ministre d'état na biso diaconesse princesse Adèle Kaina Maïna azoki te belé libanda ya ko solo ndenge ya ko contre la carte donc ba congolais ba mona comme si Nations Unies est respecté ba congolais ba congolais aussi longtemps vous la mboka na biso Congo il faut que mbele na biso ya Congo yango na ko senga na ba yimboka bokola na ngai lelo il faut que sangana comme moto moko oyo ezali état lisanga ya beta Nations Unies au monako ezali lisanga ya beta eza mboka moko te alors biso pe na kata Congo il faut que sangana biso nyonso sima ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour monguni akende bande ko ngai makambo so bozo ngoli sekeza passer il faut tellement la République démocratique ko ya danger tozo mona ba ministre de communication ba ministre muso basala makambo mais basé bateke ndeni de ko se communiquer banani oyo ko chapua to ko sunga ba communiquer bien pour mboka na biso Congo qu'est-ce qui se passe réellement pour mboka na biso Congo et faire des choses que toujours liboso nini biso ba ko sala pour mboka na biso Congo bolanda marche ya kafu o ba chrétien ba sala ki na mboka na biso Congo en tête nango mama diaconesse princesse Adèle Maïna nenga zaki kuna ako tambola moi si mobali pour mboka na Congo ako défendre mboka na Congo bolanda boke binyasho.
tozokende nzela ya triomphale. Tout le deuxième point que tout le deuxième point que vous avez bien dit. Tolingi tobondela Kibla tobondeli. Santo Yahweh Nzambe na bule. Lelo lingomba na yo mobimba etelemi. Lokola moto moko kotambola po ete Kongo ezala libere. Yo kale kotambola ba Kristo. Tozali kotambola na kombo na Yesu Kristo. Bange na yo banture biso bange. Tosali ndenge bitumba ya Amalek na Israel. Yosua azaki kuna na kati ya bitumba Mose Aaron bango baza kobondela. Tambola na biso libere Congo. Pesa makasi na mama moko na moko, tata moko na moko, mwana moko na moko, basana yo bazali awa. Tokei na kombo na Yesu Kristo. Amen.
Ok, chef. Merci. Bien, papa Fati tellement. Je vais tout à la semaine yo, mon côté au cours yo. Toujours temps pour la boubou. Pas ça biso moko. Pas tu vas tout pour moi. Bango nyonso bazala oti. Doli komo la bango te ba ko sa biso mingi. Oyo nyonso baza banguna babima na mboka na biso bakende. Dozo marché pas na mboka na biso. Nous marchons pour notre pays. Notre pays c'est le Congo. On a que ce pays. On a que ça comme héritage et aucune autre nation ne peut venir détruire notre pays. C'est ce que nous avons comme pays, c'est le Congo, Congo Namotema. Comme là.
nzela toye awa mpona makambo ya mabele nde toyeli awa po tobondela awa na place ya Monisco parce tolingi mabele na biso ezala libere eza mabele na biso donc boyebi makambo ya mabele depuis kala bato bakufelaka mabele même soki oza na portion moko ya parcelle moto akoti place wana okobunda po orécupérer mabele na yo na biso toza korécupérer mabele na biso ya Congo à partir ya prière na puissance ya parole ya Nzambe. Merci beaucoup. La RDC me touche moi. Quand la RDC n'est pas en paix, je ne saurais même pas prêcher. Et raison qui m'a poussé de venir ici, c'est pour dénoncer la complicité de la communauté internationale. Est-ce que le petit Rwanda, on peut le comparer à la RDC? Il fait combien de temps? Combien de minutes? Donc je suis venu pour dénoncer la complicité de la communauté internationale. Nous sommes contre cela. Qu'ils sachent qu'ils le veulent ou pas. Même les petits M23, ils vont quitter ces sols. Ça ne leur appartient pas. Ça nous appartient à nous les Congolais. Je sais que Dieu est avec la FARDC, même le chef de l'État. Nous sommes derrière eux. Merci. Que Dieu leur bénisse.
fanda oyo fala fanda na climatiseur oyo na biro oyo fala fanda ye wana lelo c'est trop leo soleil pose la frontière ba étudier na pose la Tukawana. Chers amis, soyons disciplinés, tous pour basculer de notre côté. Ozana ba ministre na biso lelo boko fongola atozana Rwanda te atozana Congo ba Congolais bolingana wayo bato ba fongola porte oyo bo fongola atozana Congo bo fongola soko kendelela te tozana bino soko ezala ba Rwanda mbala ba so fongola porte oyo bo fongola tozana bino lelo biso tozana ba Congolais bolingwa porte wana bo fongola tozana bino lelo biso bato ya bolingwa Congo Congolais tolingane lisulukolo liswe Congolais bolamuka Monisco nyokole biso Monisco fongola porte olembi si biso tolembie Monisco tozala Rwanda te Monisco fongola porte bo fongola Congolais tolingana Congolais lisulukolo obima nanu te accompagne notre ami s'il vous plaît est-ce que beaucoup bien dans la moi s'il vous plaît assez trouvé hein tozana pose bonga soki tobonga tozala bien te tozala soda pardese na mwasa blesse mibali bazokende bazozonga te sokomi bavetebele tozana bavetebele soki asoki na bitumba lisungi mpe ezalaka te soma biso toye monisi azobotokota mpona nini Papa, un ministre de RDC, Patense Libanda, qui est un ministre de Rwanda, de pays, mais pas côté Mang. Et là, on va dire que ça m'a bon. On a Rwanda, on a Souka. On va voir le homme, on va faire la Rwanda. Ministre de Pinafel, Patense Libanda, on va voir il a la Rwanda, on va aller Moko, et là, on va faire la ministre de Rwanda, de la France, mais pas côté Mang. On va aller voir il a makolo banda chef Kongoti awa toye makolo pona kolwaka tokotisa memo na biso tolo bapenza vérité soki ezalaki keka mwa kadamu wana nde kayeka kota awa audience elingi ezala te mais ministre mobimba ministre d'état mama Adela aza wana bavandisi na mwa lokola biso bambolongo ministre ayiki na depuis
ministre sali ni ministre sali déjà ceux qui banda 9 ndo tozana ye tozotambola Banza 9 vertu euro tozala kabo. Ata kopesa eki c'est quoi babi manoboka na biso. à cause de ma Congolais, qui n'a pas encore un Bunda. Quand à la place de Kobunda, contre Rwanda. On dit qu'il faut qu'il y ait un ministre d'État, on va pas la moyer. On va pas la et ça comment? Comment est-ce mon histoire, comment est-ce États-Unis, complice de communauté internationale, terroriste, Michael, ma compte la Rwanda, on a comment la Rwanda, on va pas t'attaquer. L'argent du sang, pour manger l'argent du sang. Les autres concernés, bisope awa. Awa, le collègue de Tamboli, eza makambo ya mabele, eza makambo ya mboka. Botiki misala na bino, au nom ya bolingo de Jésus-Christ et au nom de l'amour du prochain, to Tamboli na moi. Bokamwisi ngai parce que boye epele. Malgré tout le bas qui était point de site, va changer qui met Bokimi Mbangu, nous nous sommes retrouvés. Donc, tu as déposé le monde aux Nations Unies, maintenant, tu as na Kimia, na continuer pour intercéder. Donc, prier pour mon conzi en Mboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Tosambe la pona FARDC. Il faut toyebake mokonzi ya mboka aza na plan ya kitoko pona Congo. Il faut azala na kimia. C'est pour cela que tozobenga ye Josué. Josué ya koloba parce que c'est avec lui kende boko bénéficier na ba richesse ya Congo. Alors ndenge toza boye biso toza ba chrétien siko tozonga na kimia to continuer ka kobondela na zongisi matondo. Merci Bandeko Balandi. Merci de ma Christ surtout.
oyo barépondaki bazwaki invitation ya princesse boye nde ezalaka ti tobunda mpo na mboka na biso Congo nini ekolakisa toujours de Congolais bacongolais babundi bakina ntina nation yoka nde bazoyemba balobi boni borespecte ministre na biso azotema na sa moi bozi na kati ya Congo malgré bozali lisanga ya bapays mais oyo eza Congo il faut respecter biso bozwa memo na biso na bokebi nyonso mpo ete awa kala mingi te tozopesa bino mpe ultimatum ezokende si toyoke malembe bokozwa mpe ultimatum bino bato ya Nations Unies bokozwa ultimatum dernier mot avant la guerre parce que combien de Congolais il faut bakufa mpo bino bokende banda boya mboka oyo ese Congo efandaka lese banda bino ba MONUSCO ba Nations Unies boya na kata Congo awa est-ce que Congo efandaka lese nini ba Congolais basala bino mpe ba Rwandais bokolanda ngai nini oyo Congo ezwa mwasi na bino mbongo mabeye na bino botangelaka biso bango ti ezalaka nous sommes menacés oui vous êtes menacés par le Congo mais biso nini ya bino tozwa parti nini ya mabele biso ozalanga ya bino bozolandanga bien nayebi ke misusu mpe bazali awa ezala bacongolais mosusu bazali awa Congo Rwandais bacongolais Rwandais ozomona congolais na elongi na motema na ye Rwandais bazolanda ngai nalobi boya ezala bacongolais mosusu baza na elongi congolais motema Rwandais donc aza divisé par deux mais omona avec un congolais nde bobengaka de père et de mère mais ye aza de père de mère azosikoda aza katikati bozolanda ngai nini ya bino biso tozwa nini bodefisa biso tofuta te bopesa farti tokabwa na biso na bino combien de Congolais faut akufa bandeko na bozolanda ngai na monde na Congo totelema bandeko totika distraction totika makambo kofinganaka ya kobinaka ya kotongaka totala mboka na biso Congo la République démocratique du Congo est en guerre le président de la République moto ya Yambo représenté à biso ba Congolais na bandoki na bisimbi na ba pasteur na bato batongaka na ba jaloux mokonzi na biso nyonso alobi que le Congo est en guerre alors biso nyonso la simanaye te bandenge to ko bunda pour na mboka na biso Congo to so mona mangoleka la Ukraine ba kushi nyonso ya bato ezala ba musicien ezala ba joueur ezala ba boxeur ezala ba militaire ezala ba politicien bango nyonso tout baza ner mutu eza passion ya loko moko mboka na bango ni ndeko ko sala poete ici ekende alors biso pe na Congo filo za ndenge wana totika ba discours ezo kabola biso totika ba discours politicien na ebisa bino bana kala ke politique ya Congo e ya ezalaka pona osalisa ba Congolais te totala mboka Congo et ko salisa biso za Congo ezala itani ni lelo to suki ya bra mukolo malelo tika te kimi ya kolonzambe ezala maboto ya bi